Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana. Voilà, chers internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Short News. Short News, les lotos sali descendent vraiment dans Matanga. Nous voulons vous montrer comment est-ce que Matanga et comment na Katia ville province ya Kinshasa to na Congo. Awa to komi na suka ya Matanga bazo clôturer awa mais bozo mona bino moko na sima ndenge nini batu baza propre lokola kaka na fête to ebité batu misusu. Bozo mona awa comment est-ce que ba mai ba sucré ba bilo onyo surtout awa ezali donc bozo mona ndenge nini descente ya biloko ezo salema awa. Voilà, to ebité et comment on salema so ineti na sima ya Matanga famille ekufeli ba komi susu na devoir ya kolesa bato bayaki ko rendre bango visite to bayaki ko assister bango na Matanga vraiment donc ezo sala pasi voilà donc nde to uti koloba na kati ba Matanga batu oyo bakufeli bazozwa lisusu charge ya kolesa batu na sima ya Matanga ezo sala pasi. Bonjour papa. Oui, bonjour. Na yebi ke to uti ko perdre Koko oyo akufi eza Koko pana. Oui, aza Koko pana. Voilà, toza na moi sujet moko ya muke oyo salema na Matanga lelo oza pe na baninga na yo oza na baninga ya classe ya musala oyo e comment salema lelo yo kufeli me baninga baye bazoluka o melisa bango olesa bango tamso futela bango transport na biloko wana oyo ndenge salemaka yo jijarango nde nini yo pena mutu personnellement o uti kokufela. Au fait wana na ko loba boye na kufeli bien sûr oui. Mais na comment remonte donc et comment du genre l'aura moi coutume moi culture obligation voilà et comment déjà l'aura moi culture moro ba tu ba mesani na yango et comment circonstance moro sur quoi lio ya pasi bandeko baye ba assister yo mena suka yo pe na part na faut ça moi geste moko donc geste wana pe na ebi que ensemble ya geste wana zo les capel l'aura réconciliation moko boye donc to mesani déjà na geste. Donc, mais logiquement parlant, est-ce que eza na façon wana il faut mutu tango azolongwa na ndako s'attendre déjà que na ke pa ya ndeko na biso o melisa biso po akufela kito mutu aya na nuko compatir na pasi oyo za nango na net na ba moment actuel. Donc vraiment eza vraiment nécessaire te likanisi wana que non ndeko akufeli déjà na mutu na yebi que tant on a rozala na baninga il faut na kabula na bango mo loko non d'abord faut ko ya ko compatir na ndeko soki famille est réservée loko mon corps bako servir ceux qui peuvent réserver té et banikara nini bako kiko sala donc c'est un peu ça et c'est le roman faut ça la obligatoire dit non. Merci beaucoup soyez toko iko sala un mot na batu oyo ya yo ba membre famille bazape musika oyo bazotala yo à ce moment par rapport ya tranche oyo. Ouais au fait d'abord mes condoléances à toute la famille de napesi bambote ebele na bayonion so bazalaki bomoko na biso ba tante so baza par-ci par-là ba grand frère et autres consorts naebi ko remercier ba on naebi ki ata mosika bazali mais bazalaki toujours bomoko na biso donc on se là vraiment nzama kumama na monso. Merci beaucoup, merci. Voilà chers internautes, vous avez compris wana zali moko ya bakoko ya mama oyo akufi. Alors ndenge to utiko la sabino bo moni ba sucré ba mai ba nini mais sans pourtant bon on a payé oyo ba réserver le quoi biloko olia donc et comme on a plus de dépenses na marambu ya Matanga soko moni bazo benga on a poto yaya tanga mwelo on a posi po a moyen te donc yango nde o bo uti ko mona awa eza eloko biso toza ko encourager te parce que normalement mutu soka kufeli et eza place ya pasi eza place oyo bokoki ko compatir na mutu wana dans les voies et moyens peut-être ko ya ko assister binogu bokoki ko soutenir mais et comment les contraires na kati ya Kinshasa. Voilà tozo continuer kaka balade na biso bokomona pe bandeko mususu soki bakoki ko intervenir. Merci tokutani toujours balade na biso toza pe na bonjour ba maman. Bonjour. Maman, to monio na Matanga awa Olandi mutu to oza membre famille. Naye double cause. D'abord nalandi nanuya nanga Odette. Deuxièmement, maman Lekinanga o akufi wana za belle sœur nae. Merci beaucoup maman, mais motuna na bisoto remarque constant na bisoto sali na ba Matanga lelo neti yo Olandi batuna Matanga
et yo moko pe donc oza à moitié na kati ya famille mais biso so ito landi o photo zela sous to mais la bière na part na yo toto charger yo na rolia banine est-ce que eloko wana pena constant wana ndenge yo mona rango eza eloko malamu mutu aza nango na mutu pona koya ko assister mutu na matanga il faut to changer mentalité soko landi mutu malamu kutu oza nango pesi contribution po bato bazana matanga après matanga makambe belé zalaka bazwaki bakiti ya bato il faut pas penser à quelque chose balouaki ki ba musique instrument makambe belé alors il faut te changer mentalité c'est important nga lokola nga bonazo c'est la sécurité nazo la kaso ba uti mingadi baye to pesi ba bonjour et puis on s'en va. Merci beaucoup maman na oyo biso to lobby oyo est-ce que yo peut constater eloko wana to ezaka to fonder na biso te na sepeli penenge ya lobby bon po misusu raye na matanga zo zela mela moi sucré moi gâteau ndenge mpe ya na maxa uti koloba toye po tokabola madame so moi quelque chose oza nango opesi bato wana mpo esika basali mwa likambo ya misu mwa kiti bakoki kodefa mwa na misu na mbongo ya cercle na mbongo ya corbia bakoki kofuta mwa mbongo naza so na likambo koko bakisa wana te merci. Merci beaucoup. Voilà, vous avez compris. Bon, mon ibino moronde nini batu. Bazo parler par rapport à sujet oyo. To pensa ki vraiment mingi na sujet oyo. Oyo za sujet oyo. Tozo luka vraiment to meka ko effacer yango to changer muke. Population ou peuple congolaise par rapport ya oyo esalemaka après matanga. Donc ba misusu baza wana bakenda pena zando po asombe lamba ya sika po oza na matanga aebita okuta na nani mususu pe. Alors c'est préparé dans les voies et moyens misusu bazo ya ba rendez-vous ba nini bon. Toboyi na biso te bakuta na batu partout mais dis-moi que to luka to chargé sous famille oyo ekoufelité. Voilà ezaki ekibumba na kati ya short news toujours to lobaki to lobela mwa moke makambo etali matanga na province na ville province ya Kinshasa pe na Congo ndenge ekoma kosema mais je ne suis pas sûr que na ba province na bisoto na ba village ezara ndenge oyo ekoma na Kinshasa awa. En tout cas ba kinoa to changer ata ba o ba uta rapoto na ebi boyara na Congo mona pe na matanga batali oka o parisien bango nyonso tu ba ko moboka misu pa na yo vraiment ezara eloko ya malamu te. Topesi merci na monsieur Jean-Marie Lukelo asimbela biso caméra pe oya rosimbela biso montage topesi merci na baenyo surtout balingaka biso vraiment tolobaki to parler na sujet oyo pour eza sujet moko très important. Mes condoléances na famille oyo eza éprouvé et ba o baza partout dans le monde ceux qui bazali voilà ndeto kati tozo mona pe bande comme susu baza na uniforme awa tozo poussa na pembeni ya mama awa. Bonjour maman. Bonjour papa. Tomoni on a uniforme eza ya famille to nazaka famille parce que tozala na ba baba moko to misene na koko azaki bien na biso ya omoni na kwa kova na ndako te na matanga. Merci beaucoup aye ko assister bango motuna na biso ezali plus omoni tango toyaka ko assister bandeko na matanga omona mususu na esprit ya ebike na sima matanga fo ba melisanga fo ba lesanga. Est-ce que culture wana peneza culture malamu pona ko assister mutu oyo akufeli to famille oyo ekufeli? Papa eza malamu te mais ezaka ça dépend ya mutu ndenge ba edika na famille na bango ndeti ngana na matanga te mana misene na koko aza malamu pona nga mo na ko discuter to na ko silika na ndako ya akopesa nga conseil yango na ye nazo partager mawa soki na moni bato ba uti cimetière ba yende na telemi na kei maintenant na bato no ba yete moyena telemi zate mais ne na vandi bo nazo zela kwanga te nazo zela secret mais nazo zela bato ba uti cimetière ba ya sima na okenda ko na zaki na koko bien koko pas zaki na nga bien. Merci beaucoup.
ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa Edo Amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana